Mbote mingi na bino ba ndeko balandi ya Jomak Show lelo to yesu swawa ndenge to loba kaka lelo vraiment bo mona makambo kwa eza mwa muke somo parce que to kangi batu na lokuta et lokuta o to kangi na ngo batu awa to lingi to lakisa bino ngo pamba te biso to loba kaka solo to lobi to kutika la peka ko loba solo ba preuve à l'appui. Donc to lakisa bino preuve à l'appui. Pour le bâtir que oh Joma Kazolo boye tout ça donc toloba qui tout ça le système il y a technologie tout ça lango et gozo permettre biso to ne toloba qui na makambo ezo le kalelo na mokili soko laksi mutu preuve te chance ezali que andimate aloba ka yo ozo ko exagérer ou bien yo ozo loba lukuta ou bien yo ozo sala soki ndeni mais avec technologie facilité zali ya ko nga naza ko conseiller mingi bato to naza ko recommander siko zali ezala makambo ya église te ezala kaka vie na yo cellulaire oka bomoni cellulaire eza vraiment élément moko oyo ko bikisa yo ekoki pe ko kokotisa yo na mobulu ekoki pe kobikisa yo na libulu moko boye kaka cellulaire oyo soki oyebi koutilize yango parce que mingi kati na biso tolingaka koutilize technologie te tolingaka kosala yango tolobaka bonga babiloko wana pene ya mutu mpasi nalingaka kolandela yango te mais eza elema moko ekoki kosala so meme na mosala na yo mbala mosusu bakoseli yo makambo balinga balongola yo nde na rekomanda bato botiaka application moko oyo ekopiaka conversation ozomona elobi te ko banda kofila bato mais otyango na phone na yo soki bapele nyonso eza ko bakomeli yo batexo bapele nyonso ekokangama kuna eloko nini nali nalobi na bino awa nakanisi bino bolandaki boyokaki nalobaki yango lobi bato balandanga mingi direct nalobaki yango lobi jour wana kuna nasalaki mpe nini video nalobelaki yango Daniel Sébastien da Silva bainvitaki ye na bia toko so bainvitaki ye donc ndenga bazosala tout ba faire échouer centenaire oyo alors lokuta na ye monani basali G moko soki basalaki soki pe G soki pe nini soki pe ba corrompre alors avant-hier na mona bakomi article moko wana na Facebook ya ministère ya culture bakomi kuna ke église kimbangiste bon selon bango église kimbangiste ya bango kuna ndenge toyebi soki Daniel Sébastien wake na interview alobi donc akolobela église kimbangiste ya bango donc kuna bango bakomi nini ke bato ya 3 baza kotravailler baza na baprojet oyo eza basalle de conférence bahôpitaux bakotonga bamakambo kaka ebele na golf tanga na talango na bime ye mbanda quand ke ye akomi kokende na golf bon nga peut-être que eza erreur ya bango moko bato wana basali mais après investigation nasalaki video nalobaki na portugais eu falando sim em português eu falei que as mentiras as mentiras do Daniel Sebastião da Silva já está tipo uma brincadeira do mau gosto. Ele foi aí na Ministério da Cultura, não sei o que ele falou aí. Então eles escreveram na página dele do Facebook que estão a fazer os trabalhos no centro do Golfo, estão a construir salas de conferência que tem capacidade de receber 250 pessoas, hospitais, umas coisas assim. Mas eu falei nas pessoas, tem que mandar mensagem nesse Facebook para que eles mudarem o que eles escreveram aí. Porque eu não acho que o papá Daniel Sebastião da Silva tem algo, tem uma coisa de haver, olhemos parce que português, o meu português já está misturado com o espanhol, porque aqui em Califórnia falamos também espanhol, muito espanhol. Então, por isso eu mandei pessoas, recomendei as pessoas para mandar escrever nessa página da Ministério da Cultura que isso não pode ser assim.
ok, donc nde nalobi nakomeli nalobi bokomela Facebook wana ke kozala boye te washke fizero maybe peut-être peut-être bato bakomi mais naye komona sikoyo na Facebook ya bato ya 3 égale à 1 oyo Angola bazwi article wana oyo bato ya ministère ya culture baye kotia yango na page na bango bato ya 3 égale à 1 bango bayebi ke makambo ekomami kuna eza lukuta peut-être soki ezalaki bakorompaki bango soki mpe nini soki balingi batiaka badésordre na mitu ya bato me ngai nabi tokoinvestige eloko oyo ngai nazalaka boye so namoni eloko na recommande bino mpe bosala yango nasalaki capture ya écran parce que l'air ka namoni article wana nabi bato bawanganaka mingi makambo echangeaka mingi nakangi yango foto ntango ka baposta yango ngai nakangi yango foto parti wana mais sikoyo lelo makambo ni esalami eonire na page na bango bachange sikoyo article yango balongoli kaka place ya golf me batiki baparti wana mosusu ozomona baje ezosalama epuis mpe oyo bango bato ya nani baposte na bafacebook na bango eza oyo wana bachange croyant ke balobi ke ale bato yango bazaka bazoba bomona biso bazoba te soki Daniel Sébastien ozolanda soki bino bajournaliste oyo ya mike wana tokobenga soki bajournaliste ya mike bosalaka mosala mpe boyebaka na bino ndenge mosala yango te donc lelo oyo moya koleka eza te place nyonso koleka bakokanga yo ndenge sikoyo boye nakangi bino normalement boyebi ke ezalaki lukuta ou bien bokorompre bango ou bien bango basalaki erreur alors boke koposte yango na Facebook na bino parce que bozoyebaka eza ya solo te boyebi ke bozotonga na bino basala de conférence wana te eza na capacité ba 250 personnes na bopito na makambo nyonso wana lokola bomoni balongoleli bino parti ya golf bino boye botie nalakisa bino nini original tokotala ngo bino na biso awa nakolakisa bino mpo bolobaka jomaki yo ozoloba ebele nakolakisa bino yango awa systeme ya FBI so olobaki moto akoleka so na makambo te so bino bozokanisa tolala te mémoire ezosala kaka nde bokanisaka bayuma tala bayuma oyo balali tolali te bino boza original nango yango oyo nga nasala oyo bomona oyo eza capture ya écran bonelo komi kuna ministère de la culture mango peut-être bomona bakomi na likolo wana au leader Daniel Sébastien au leader Daniel Silva para além de ter apresentado as preocupações ligadas à atual situação da Igreja Kimbangui, da igreja, apresentou à ministra quadro das ações que tem desenvolvido pelas diversas províncias do país nas áreas da educação, saúde e formação profissional, assim como ações de educação cívica. A Igreja Kimbanguista está nesse momento a construir uma série de infraestruturas sociais, ok? Quando é que vai chegar nas sociais, botar as compras na China Vera na Bacomi com destaque para o centro multiusos no Golfo, ok? No Golfo, que contará com 2 salas de reuniões com capacidade para 250 lugares cada um. Wana oyo bachaki tango na moni yango puf na blocão. Tango na moni yango na blocão. Ela na zonga parce que ela yango ya na milongo na kuna po ibima mo munene
Ok? Vou repetir ler aqui. O líder Daniel Silva, além de ter apresentado as preocupações ligadas à atual situação da igreja, apresentou à ministra um quadro das ações que tem desenvolvido pelas diversas províncias do país nas áreas da educação, saúde e formação profissional, assim como ações de educação cívica. A igreja quimbanguista está neste momento a construir uma série de infraestruturas sociais, com destaque para o centro multiuso no Golfo, que encontrará com 2 salas de reunião. Donc, église kimbangise na moma oyo, nenge leader ya kuna lobi, église kimbangise na moma oyo, eza kosala baction ebele pour na société, et kota wana bo bango ba changer lobi, siko na moma oyo, baza kotonga centre moko oyo kozala, na ba biloko ebele na kati, lokola salle ya réunion, eza na capacité à 250 personnes, na golf, oyo bakomi golf wana bango. Right? Alors, sikoyo, tangu sikoyo, na sala gini nona na bisi bat na bia, eyo medo sala mawa bato yo bako sala eyo ma na kupiango. L'air sikoyo pression et chami, je crois bien éviter ceux qui peuvent bango moko ba benga kuna, komba golf na bolongo la kaka, botika la miyo ya misusu na bolongo la kaka komba golf. Balongoli komba golf, balo bia ba yuma. Odomone, balo bia bato ba yuma. Balongoli golf. Moni Facebook na bango yango. Bogomona so botel place ya esuki a igreja kimbanguista está neste momento a construir uma série de infraestruturas sociais e logo vai changer yango na ver. A nível do país todo com destaque para o centro multiuso que estará com 2 salas de reuniões com capacidade para 250 lugares cada um. Vamos, né? Balongoli golf. Oh my God. Balongoli golf. Moni, eh? Me batiki misala oyo bango balobi ke leader ya kuna che. Iloko oyo ezo kamwisa to kene sikoyo na page ya batu na bango kuna na page na bango ya Facebook. Yango oyo page na bango ya Facebook. Ya batu ya 3. Yango ba check yao. Moni yango ya bacheye Daniel Sebastian da Silva na ba photo moni yango wana mais soki botali awa siko bango oyo bango bacheye wana eza oyo balongoli esika wana soki botani yango bien yango ya social a nível do país balongoli nini wana bo banda kaka a igreja kimbanguista está neste momento a construir uma série de infraestrutura sociais balongoli place oyo ezalaki golf botani yanyo parti wana nyonso na tia na ble wana golf eza te balongoli mais pourquoi balongola nyonso te mpo bozotonga te bosala eloko te ti okosa bato ozomona awa botala siko Facebook na bango moko bato wana yango oyo Facebook awa ministère de la culture Facebook na yango omona ke balongoli omona balongoli yango oyo awa place oyo a igreja kimbanguista está neste momento a construir uma série de infraestruturas sociais a nível do país, todo com destaque para o centro multiuso que encontrará com 2 salas de reuniões com capacidade para 250 lugares cada um. Homonia, um centro médico para atendimento dos cidadãos. Ozomona, balongoli golf, ne batiki nyonso. Omoni, campagne au Kosabat. Ozomona biloko wana. O nyonso botala na Facebook na bango bakomi na mopanzi awa. Ministério da Cultura. Alors,
Vocês que falam português têm que escrever, manda uma mensagem nessas pessoas. Não, isso não é bom, não é bom assim. Tens que mandar uma mensagem para essas pessoas. Se eles vão mudar uma coisa, não sei se pagaram dinheiro, o que, que eles fizeram. Isso não dá, isso não dá. É coisa da boite. Esse tipo brincar com as pessoas. Nesse biso nyonso tozaba zoba, tukumona te, tukunini te. Eloko bino bozo sala te bozo linga bozo a publicité nango. Ngana koyebisa bino nini esalamaki. Moni makambo akomi wana ezali tango papa Paul ake kuna, parce papa Paul akendaki kuna. Na peut-être natala na nakomona nani ya papa Thompson Achaki. Papa Paul akendaki kuna na ministère ya culture. Ayebisaki bango pe basalaki interview na makambo ezosalama na golf. Et bango sikoyo batikali bazwi kaka même article soko pe erreur soko pe nini. Bazwi kaka même article la bakomaki ale ba attaché yango na makambo oyo ya ye pasteur Pomba akende kuna. Soko boyebi ke basali erreur ou bien soko basalaki erreur to soko corrompre bango. Mais boloba ba changer yango boloba ba longola yango ole bozwi yango publicité na bino bandeko ya 3 égale à 1 oyo boza kuna na ngambo wana bozomona ke tozosala te. Et le balungi lisusu ekomi sikoyo énergie ekomi na Angola mpona bamisala banini tout ça eza mise te bato nyonso bayebi ke eza mise fo esila sikokosa bato toza bazoba te tolobaki awa moto akoleka te epuis toyebisaki bino ki filme osi totala yango ntango jomaka yaka soka bino bino filme osi natala yango toyebi nde makambo oyo kosuka pamba te totiraki attention ntango papa bande koloba totiraki attention nde lobaka bino Satan azalaka na ba détail. Soko lingo yeba penza Satan fotala na ba détail. Soko lingo yeba pena nzambe fotala na ba détail. Donc bilo mi balé wana ezalaka mingi na ba détail. Alors, vocês que falam bem português, que escrevem bem português, eu vou recomendar para vocês escrever nessa página do Facebook do Ministério da Cultura para eles tiraram ou mudaram o que eles escreveram lá. Nós todos, todo mundo já sabe que eles lá não estão a trabalhar. Eles já têm um projeto dele, que nós também estamos a ver que é um bom projeto de construir um museu lá em Camba. Não é que eles estão a fazer sala de conferência, capacidade de 250, até onde eles rezam, não sabem, ainda não terminaram o trabalho que eles estão a fazer lá. Por que vocês estão a brincar com as pessoas assim? Escreve nessa página do Facebook. Vocês que estão lá em Angola, não é que o fulano tem que dizer, o fulano tem que mandar a pessoa fazer. Não. Nós, como quimbanguista, não podemos viver assim, com as mentiras. Não. Isso não. Isso é como kusakana na bato. Né? Donc, ou ils ont blague. Comme en portugais bien, ou le bapona comme il va message na page wana kende na ministère ya culture, page yo ya Facebook oyo. Boko mela bango, boko ma na message. Boko mela bango lo bango tala. Botika kokosa, soki pe eza lukuta te mais o nyonso wana bino bozoloba, eza bien te. Ozomona, makambo nyonso bozoloba ya mamba lukuta, ekoko sala mandengo na te. Botika kokosa bato Ministério da Cultura Angola nakanisi koza la presse moko bien organisée yango na bomoni wana bokomela bango message motu to sikozali ezaloza na 3 ezaloza soki wapi kuma bolobi tolingi blague te bino baoyo bazosala mosala bazosala bayebi yango page wana Ministério da Cultura Angola page wana yango na bokomela bango. Os que estão a trabalhar estão no golfe. É o lado que eles estão a dizer que essas pessoas não são quimbanguistas. Lelo bonimbozo a crédit. Bolingisiko bozo a crédit. Daniel Sebastião. Na toebi na biso que o beta osa frapper. Mais ya miso makasi boy. Bolingo frapper biso ya miso makasi boy quase biso não estava zoba. Nós todos somos burros. Não, não é assim. Vocês estão muito enganados. Vocês estão a pensar que nós todos somos burros. Não. Nós todos sabemos que vocês estão a se focalizar lá no trabalho do museu e em Camba.
eza su nkamba te comme Angola bato nyonso na nkamba bato nyonso na nkamba tolobi eza mabe te eza bien mosala eza ndenge wana yo okende interview kuna sikoyo okoki kosala publicité koloba nini bato na yo mpe bazwi bafoto batie article oyo eza ya soni bokoki kondima yango te awa tala bisika bayambelaki bayambeli bisika mona mwa sale moko boyeboye kaka bomona esika bayambelaki okende nano awa na page ya papa Thomson awa soki nakoki korécupere photo wana nasi na peut-être na tchatch yango na disque dire na nga moko awa boye eza na tana soki mpe kozala mpo ngala na biloko wana nawumisaka te baordinateur etondaka biloko ebele awa ezaka ere moko mwa manevre ozomona lokuta eleki tro bato bozo kolinga kosaka na bato bozomona biso lokola non mona yango te omona yango kaka donc nde nayebisi bino bandeko bolimbisi alukana nawa natala ngo kaka na page ya papa Thomson awa soki nakomona bafoto wana bokomona différence parce que oyo eza lokuta oyo eza bien te tika kosakana na esprit ya bato otika kosakana na esprit ya bakimbangisi baza deja na makambo ezoderange bango alors biso oyebaki moto awa moto akoleka te soki oye na brutalité okoleka awa te eza na mire moko eza monene bino bokanisi yango oyo ozela ok nakomona yango soki namoni yango nakolakisa bino yango photo ok biloko eza ebele awa donc ezosala mwa manevre mpona koretrouve yango alors bokomona différence ezali na oyo esika bayambeli ye na esika bayambelaki papa Paul Kisolokele bomona toujours différence yango nalobi botika lokuta oyo bozo kosala soki tozocomprendre yango tolobaki film oyo soki totala yango makambo ebele si naloba na bino ke film oyo totala yango toyebi ndenge osuka tolobaki bokokweya sikoyo bokwei te ozomona tolobaki bokosuka sikoyo bozosuka te bino moko boyebi parce que mosusu ezali awa naza na video moko awa naolakisa yango soki nazwi précision ya makambo yango na komonisa bino video na bokokomprendre mpena ke makambo oyo tozoloba awa eza mpona koéclaircir parce que omoni soki tozotambola na lokuta neti makambo ya boye eloko bino bozosala te
pour naga koluka ke gouvernement a chabinoka or ezani ate vérité ezani boyo kasiko vérité ezani babengaki bango bapesa bango position ya gouvernement soki yo oza na 3 ozanga na ngola oyebi makambo te boyoka siko vérité ezali ke babengaki bango bapesa bango position ya gouvernement ezali nini église officielle oyo bango bazo reconnaître ezali église oyo eza na golf. Alors gouvernement alingi mobulu te azoluka ke bato nyonso bazala na koyokana iloko ne basengani bango yango wana bato nyonso bazala na koyokana mobulu te attaque te obona bo parce que biloko nyonso basi basala depuis kala si bazwa yango alors bazo continuer sur ba continuer menace suka bakokanga version 3 égale à 1 na ba niveau nyonso na ba nini nyonso ya gouvernement si balobi ke eloko yo biso tozo reconnaître église ki bangi so tozo reconnaître awa na ngola ezali église ki bangi se oyo eza na golf. Donc vous allez quoi te nyoka bakati mutu vous allez toujours koluka kusala neti mangungu mais qui les autres continuer toujours koningana utika bloc wana ouais na bino ba journaliste ya lukuta ya kuta 3 gala article na bino bokomi kuna na ba photo na mucheza ya Sony eza ya Sony boko chango te pana bino bozo sala eloko te bozo tonga te bino bokanisi lokola balongola chango batamayele bazate eh toza kokona biso so yaka ke ba mbumbuluka boyaka et voilà donc eza kwa neti kosaka na bato soko peut-être au côté retard vous comprenez Daniel Sebastien da Silva ou aza représentant ya 3 égale à 1 na ngola kuna ba bengisaki ye pona ba informer position ya gouvernement na ministère ya culture na ndenge balingi mboka na bango eza na kimia. Alors l'air ba ke kuna sikoyo batu ya ministère ya culture na Facebook na bango ba publier article mo ba comique selon chef ya église Kimbangi c'est Daniel da Silva kuna azo ba présenter ba projet oyo bazo sala pour l'église Kimbangi c'est salle de conférence, hôpital, les boyers, tout ça, bisika koyamba batu, salle de conférence, la capacité, des salles de conférence, la capacité koyamba, plus de 250 personnes, tout ça. Vous comprenez? Et puis, ils ont un golf. Ils ont un golf. Oh, tanga na monanga, bala mona sala ki vidéo rapidement na bien, na le portugais, batonyo, ba portugais, boko, mais la batuana, ba changer, bo, wana, bo, peut-être, ba, on peut ba yokla ki yango Sony, tant ba nuko take bango. Et puis sikoyo soki pendenge nini ba pesi bango ba instruction ba sala bango ba ke ba longoli kaka mo wana golf parce que pana bango ba tu ya 3 mo wana golf des Sony ba longoli yango ba bito tika bango na mbouteillage wana ya ke to sala pe bo ba to ebina bango te sikoyo biso loko to bi nyonso le kaka même ndinza leki to kanga photo sikoyo na kapsala ki capture ya écran na premier article oyo ba komaki vous comprenez? Il y a un laxi bande quoi na sala ki capture à écran donc siko to lo la ka net to ba système d'investigation et comment donc la capture à écran na sala ki yango na zuma ngwa zomo yango ba komi awa ou leader ba benga leader ou leader Daniel Silva para além de ter apresentado as preocupações ligadas à actual. Donc, en dehors, il y a eu que présenter ma préoccupation aux liées na makambo ya église, à présenter pe na ministre cadre moko ya baction au bazo sala na ba province différents partout banin tout ça. Et puis alors église Kimbangi c'est na moment oyo bazo construire série moko ya infrastructure sociale ozomona oyo ezali na ba centre multi usage multi use na golf ozomona ils en a plus de 100 ans ils en a plus de ceux qui salent ba salle conférence a plus de 250 places na salle moko ozomona oyo wana ya liboso na tenga tala bato mbala moko sikola na kangi wana tindela yango na nani na
Na kanyanka boba na tindiango. Na direction générale ya investigation. Na tindeli ba professionnel parce que kuna ba professionnel bazali baza partout. Ozomona. Na tindiango na direction générale ya investigation na Virginia aux États-Unis. Ba jusqu'au dossier on a bien bino ba Portugal milaye allez botake. Ba travailler dossier bazana copie yango bazana ba nyonso ezali. Tant bata babi mais makambo eza babi mais toma kwa na raison ba o pena place ba beti banda. Siko le na che pression na salle mission na che pression pale. Mbala moko ba changer na compte na Facebook na bokona mona o ba che ba changer. Kala bo yango na l'action na place ba changer makambo ba changer yango. Mona ba changer yango. Ba longo fezate. Ba longo li golf. Mais ba tiki nyonso yo mususu. On a lobby. Comme là, batu ya Facebook, à ministère, au web, c'est ba longo la partie là, bazo salarié bateau, baza n'a rien à voir. Oyo bango ba commune les alima makambo kaka oyo, tant ba mbaki papa Paul, oyo azali, koko asimo kimbango, oyo bazo bundisa ti lelo, sur le bag na bino, boko kwaya, parce que ba bundanga na kimbango te, ozomona, biso lobaki, bino bozo lobakaza, koko asimo kimbango te. Donc, il y a un balé. Ou bien, il y a kisi eleki simo kimbango. Ou bien, il y a kisi o eleki simo kimbango. So, il y a kisi eleki simo kimbango. Donc, il y a kimbango. Le kola kimbango ba lega kayete. Donc, il y a kimbango. Ou bien, il y a kisi o eleki simo kimbango. Mais le roi te dit que simo kimbango moto lega kayete. Donc, il y a kimbango. Donc, ti bino nyonso bozo ko take bozo na biloko pam pam ba lukuta oyo. Yango bozo monezo bima. Siko etikela na archive. Na bango kuna siko bakoyo ka soni. Bo sala ba capture à écran, bo tinela bango. Kaka nino bo tinela bango ango. Si vocês lá na Ministério da Cultura vão acompanhar esse vídeo, não pode ser assim. A igreja quimbanguista está a passar um momento que nunca na sua história nunca passou com isso. Não pode ajudar com isso aí. Vocês têm que ajudar a igreja quimbanguista, porque as pessoas que estão a falar as mentiras não podem lhes acompanhar a escrever uns artigos assim de mentira. Não pode ser assim. Vou sala captura écran, vou comer la bango, vou lobi lukuta na bino, vou longo la nyonso wana bango, vou loba vérité. Ba benga ki bango kuna pona ba informer bango position ya gouvernement. Zok et là on se robeta so bobeta on a public boko lekate neto lobiawa ezali réseau mobimba organisation mobimba bomo na kata bomo na ka joma ka bimaka ka yemo te eza chaîne mobimba oyo subala se bazobeta na bozo continuer boy biso bima siko bokomona siko so utalaka ba CNN partout bokomona bina CNN tozo ko s'attaquer na bino tozo epsa bino parce que biso minoko eza ko toboka to banoloba kaka po minoko eza ko toboka to banoloba kaka po toyebi ke eloko to bundela wa to lingi to ya ko totika ba makambo ya malamu oyo bano bakoya ba mona lukuta te o siko to lobi bien tant to akolo na bino ki Daniel Sebastião da Silva esse gajo está a trabalhar com muitas mentiras. Para o cara dar dinheiro. Está a trabalhar. Esse Daniel Sebastião da Silva, esse homem está a trabalhar com muitas mentiras. Está a perceber? Com muitas mentiras. Tem outro aí também, os nossos irmãos aí do Calemba 2, são quimbanguistas também. Por que não quer estar com ele? Estes também são quimbanguistas? Por que não estão a trabalhar com ele? Porque tem muitas mentiras. Deveria se entender com essa, que essas já são aceitar. Eles já aceitam Kamba, o Papa Simão Kimbango como o líder dele espiritual, como Espírito Santo. Mas por que não pode se entender com eles? Só porque só quer que pessoas que vão lhe seguir assim,
com a cabeça no chão, assim, sem lhe controlar para nada. Os que querem trabalhar, desenvolvimento, eles não querem. Rouba dá dinheiro, leva em camba, umas porcentagem, outro dá nos músicos que estão lhe acompanhando, nas mentiras dele, e já só. O espiritual para ele é nada. Spirituellement, donc, mawato. Spiritualité, pas naïe, ils ont qui pété. Alors, yo, aux Hollandais, makambo, vous constatez que ça va blague, ça m'a solo. Et ça m'a solo. Vous avez bozala pe na vergonha, bozala na soni, bino ba journaliste, ceux qui peuvent ba journaliste, ceux qui vont bien comme banane parce que ba kombo ngo pe koma so ba bi journaliste ba tinso oh journaliste. Vous avez donc musala ngo sala fo sala ngo na vérité pour ba ko kanga yo na technologie lelo. Ko kaza te lo za yo moko na sala ngo mbango bobo tala sala mai combien de temps? Ah na ndimite bat ba ko yeba ale. Uchaka bo. Guta. Seconde. Même au poster lokwa wa soki to longola na seconde si to jwa ki kala parce que au cancel mona ka mutu batu bazomona te batu so baza ba vanda ka boy ba vanda boy donc azo tambola boy eza Facebook eza azana ba application ezali o alertaka eza ba mot clé au côté si application na phone na yo o enregistrer ba mot clé soki ba poster loko na nini wana mbala moko alerte yo mbala moko na sali capture à écran mbala moko na copier. Donc, si vous avez la retard, c'est la copie. Kala, retard, c'est la copie. Yo, mon ala longole. Oh my God. Oh, wow, on a bangi ma belle. Obi ki na bangi. Na nini mta copie. Moi, ça le ka 2 secondes. 2 secondes, on a si ba copier. Yo, mon ala longole me longwete. Muto a koti wa ibi na page na kokende ko joango. Longwete. Donc, bon, ça l'attention. Botika ko style lukuta. Lukuta, isa malamute. Bosa ko nyoko la bana baba simo kimbango likola lukuta ebele oyo bokoyo kaka soni na mikolo ezali koya bino ba oyo boza lelo na 3 egala 1 ba oyo baza na nani na babe yango nini na ngola kuna bozo travailler te bandeko bana golf bazo sala ba miracle ya kusakana te bozo mona ba miracle oyo ke musala wana nyonso na 2018 eko sila pena ke sili wala ngala lobi na binongo eko sila soko esili te joma ka tiki ko sala mamba video ba studio wana eko sila temple wana eko sila makambo eko sila wana yebani et puis baza fier ya ko sala musala wana pona kokumisa koma passe mo himba bino mutu na mutu pe place azali salama musala wo ezo salama na nani na nkamba kona yape musala malamu misera nyo seza fierté ya mboka fierté ya papa Simon Kimbangu eza bien mais botika kokosa botika lukuta kokende na gouvernement kofunda bato bafanya na bango kimia kokende kofunda koloba kaka kuna balobi bato golf wana bato papa Paul wana bango ya boti donc énergie nyo soka yango wana bambonga batinsani ya bato ekosala musala musute bato bandimi kutu nkamba ya kalemba dojo wana bandimi nkamba balobi papa Simon Kiangani yende molimo santu yende mutam ozokoka kozala na bango te longo tambusa bandimi wana groupe ya bandimi wana ozokoka bango te ozokoka ndeko landa golf eza na sens te ngana ebite ba oyo bozobenga nkamba mutu azocha désordre moko nango ba changer ye bacha mutu mususu armeli donc depuis bache wana yokasa kokolongola par rapport eza ya kokate soko to ba mabizi bazalaki ba bandi awa wana ki bandi na bango bakoki te yesi ko garçon ya botanga lobi awa na munene wana za na pema pena ya kokoka kolongola par rapport na ngola oza sir eko simba te ba changer mutu mususu ba lukata ma mutu mo aza mo mukuse mo muscle mo nani to sa na mo énergie ya za na énergie te ba démarche wana ya kokende ata kotatamba na voiture kana ba ministère mpe mso na escalier soka kokende kuna defo ameli pe ma kokende kuna nene parce que loko bachele yango wana babibocha mutu moko ya yanke ozomona ti azo ya wana osuba nani ayena yanke ya za mutai ala yanke moko boy sikoyo akota ba ministère partout ayena violence ozomona ndenge akota na stade ana ba garde corps na ekoto yo ba garde corps ba lemba bazo ya boy azo kota na stade talaba ozomona azo ya malgré ba l'extrait ekota sima siko tayo bo on mona ngone nakolaki kutu mwa na sima kuna afandi bo siko azota
wana siko par rapport à zokota mona kati ya tapis rouge na kati ya stade wa yo kabat wa kokwa siboki mbango siko na nkoka encore papa beki bango mwa verse centré pena bo siko ye Daniel Sibasa o vetre centré wa rolo tangote o beta centré et simbate donc donc abeti ka mwa verse na nzambala eza na ba fan te na sima azo ya azo baka pena do azo ya abi sona moni mutu na njana ku beteli kofi wana kuzwa mbata azo ya batu wana batu na ina ba yanke na ye azo ya siko le rafani bo siko ale garçon mo siko za mutamboka na bango bata soki bata soyo soki ya wapi siko viena na wana viena na siko to sande ale bakelu lukile mo place mo na kota sima kuna zomona tango siko li bulldozer azo kota ka bo beta pena donc zomona sen vetre veste pena fani to fandi pena bien mo centre pena donc mo otali ba garde ko la sima ba joniko bazala sima kuna donc ozomona pena donc mabina soin ba ministre le bazozomona pena ke ozoka pena donc ozomona pena ozoka pena sentiment pena ke mukonzi ye wana ko kwa Simon Kimbangu ye wana na l'RP ya investiture ya président ndenge moko bata mambo yo Edouard ndenge asali masolo koto yo bambola sa fande awa c'est Simon Kimbangu abi allez muto akocha prière wana Edouard doit recommander abitala Jean Lorès sala attention nga soko mona ki boizala ki Kimbangu donc pona makambo eleka bien bobenga ko kwa Simon Kimbangu wana asa prière batwa tala babengi pe ko kwa Simon Kimbangu ya nyata pena prière na Kikongo zomona abi koko tina zo bengwa wa bana na yo basengi balingi bamona makambo ezalaka sukala te bamobulu banini tusa banini esika mbala moko pe kimia makambo kimia mbala moko élection pe leki kimia bao balinga baya babimisa neti mutu esika bie keba okene gérant kimia makambo nye ozomona ozomona linkomba siko ezozwa po ezozwa valeur batutu wana siko Edouard siko akomi donc aza siko sage soko lingwa mutu tshana chimobulu na keba keba aza mutu te wana keba kuna donc keba kuna nde bisika soko lingo umela na masolo eza kuna keba kosaka na bakimbangi sete keba muni mbala moko bacheka bo abozod soki na ministère oya ya justice kuna balingi basala bamibeko banini tusa babi koka simo Kimbangu yaka tala siko biso mpona société tosali bo siko monene non tolimba problème te na Kimbangu bande ozomona ozoka respect lingombe ozozwa respect comme na valeur eza te ke lokwa matolo kene kuna boye alleluya matolo alleluya te tango pe papa Paul azozwa micro azomela pe nini te ana mbongo na bango bayebisa bango abi bato bana pouvoir fo basala mpona population matolo te beta matolo taloba alleluya losako na yo umela abeti système umela te aza fier alobi même soki gouvernement bokoyede biso te bino botikela biso ka espace tosala biso mo tosala na ndenge na biso ndenge papa na ngene alaki fier papa na ngene alaki matoliste te ozomona papa na ngene azalaki matoliste te epi ateyaki mpe bana pas question de matolo bano balaki pembeni na ye wana papa bena banani babi système ya matolo eza système apasi mo mbango te ekolongola bino personnalité pas question de matolo ozomona soko bango balimbai na ndenge mwa lufundu akeba matolo te moni Paul mpe na ngola alobi matolo tokobeta yango te biso moko sikoyo tokoya na ndenge na biso soko oye wana basombeli yo ngombe bayedo babi biso tolingi tikela biso ka liberté biso moko tosala na biso tokobeta na biso matolo te parce que soki ekomi matolo ale bino sikoyo bapopulation ezokufa bino kaka boye alleluya amen alleluya amen ozomona soko akeme moko pa jean opesi mo atali pena lelongi aningisi loboko oyoka parce que bamindele balaka nde wana ngo mundele nesa baamerika soki opesa mbote soki totala te ozosala elongi na se boye baomona ondeko ozobomba likambo normalement ndenge yaka simbi epena boye mwasi mi ya liboko oya bien aningisi epena loboko boye ayoki pena oyo kosaka na terre
ozomona lingomba ezozwa pe lokumu ntango bakobengisa bango kuna balobi ale Jean Lorenzo yaka oya kokata nini tosali kuna biso moko tobeta jamais matolo chez bino biso moko eza lokola eglize ya bato ya nsima otoko wana kasi Eduardo Santos moto asalela ye bango bomonaki na tiaki video wana Eduardo Santos atiaki bango mokuwa babeta oyo babeti wana oyo ya biso moko ntango atieli bango mokuwa babeti eloko wana babetaki wana akei koinaugura yango parceke ye moto atieli bango mokuwa tindenge na otala bango abeta bapeti oyo na nga nalomba ye bango citation mais oyo ya biso moko ti azwa na babeta pena veste ya centre afandi pena parce que Daniel Sebasaka kokobeta veste ya centre te ekoka te ekosimba te nayebi te po babenda yango susu bafungula ebele batie tisi soki ya liputa soki nini moni garçon wana parce que tiaka méchant mpo eza makambo ya nzambe omona ere moko boye makambo bazosala baza komenase koko ya Simo Kimbangu siko yo mpe Kimbangu sofani nasi bamiso bazobosonga joma kasupone ezoloba bongo eloko ezosilikisa yo parce que joma azoloba bongo mais oza faux kimbangiste parce que ozalaki vrai kimbangiste tala baarabe bazwi nzambe na bango batie dessin animé baarabe batomboki ya yo siko bato bazosakana nzambe na yo normalement un vrai kimbangiste oyo pena vrai kimbangiste soki pena mutu afingi to atioli moko ya bapapa misato un vrai kimbangiste fo atomboka pena ozomona fo atomboka azala na likambo koloba azala contre yango amanifeste ndenge naza contre yango lelo bato basakana na papa kulutu babenga ye bakombo ebele bakimbangisi bafana tosambela kaka tosambela kaka bazosakana ye moto akodefendre aza te bazala bafandi bilongi na se boye mabondeli makambo eza makambo ya molimo oyo makambo ya molimo neti okokende kokosa na ministère ya soki ya culture boye oyo makambo ya molimo ça n'a rien à voir na molimo makambo oyo eza pirement nzoto ça n'a rien à voir na molimo yo tosambela kaka oyo makambo ya molimo kuna bazosala bacope na bango yo sikoyo ozoloba makambo ya molimo apres lobi oyepe na ntinsani otie yo otieli ye ntinsani ake kokorompre bato ya ministère kuna otieli ye ntinsani ake kokorompre colonel moko kuna otieli ye ntinsani ake ko heureusement bato baza vigilant babeti na plafond yo yaka mwa général na tuma bagrade na mike bakoyebisa lettre moko yale awa keba oke kuna bombongo eke perte bambongo bantinsani ya bato bokosala pe ya bino osala pe ya bino un vrai kimbangiste tolobi un vrai kimbangiste digne de ses noms un vrai kimbangiste batioli nzambe na ye akotomboka ko oza na besoin kosenga nzela na mutu te nga makambo na oloba oyo nasenga nzela pa nani nanga besoin kosenga nzela pa mutu te parce que nazalaki edike na ye mei bango misato balobi tala awa epi balobaki makambo mpe eza na négociation te soki mbaye kotuna bino papa alobaki nini botalaka makambo tolobaka ko oza na besoin foke ntuna moto fo tuna kasi mikambo yango sikoyo biso mpe tozokomprendre te seke ozali digne ya kozala kimbangiste te oyo wana pena ndenge ya kimbangiste ozomona bazoboma mosala ya tata na yo yo ofandi boye tosambela kaka lobi susu oyela ntinzani otie so omona paster bozani aosala mosala te kotya ntinzani te tya ntinzani soki ibiya kofuta facture boyokani ba volontaire bolobi ale biso mpe awa na saint denis tozomona clair te bozolia biso mbongo tro tona combien ale sikoyo mbo sale tofutaka ndeni ale boyokaka na suka mbula oyo atie 100 oyo atie 100 bofuti sale comme ça totala bango so bakovanda bakokontinue kosala mosala so bakeluka mosala te parce que comme lokola église comme lokola ligablo place akolia place okomona mutu batieka mwa place moko boye ala vimbana ni boye azokipe te milimo ya bato normalement bapaster bakozala bakonzi te baza baumbu elobi nango papa yangenda baumbu kala papa yangenda alalaka retard donc aza muumbu ya bato muumbu azosala mpo na bandimi papa bakokanga kuna bokota so bato te papa kotala abimi na pasi na ye asalisi kaka bato aza muumbu ti papa akufi atiki ba Lamborghini atiki soki ba etage milai jamais ti atiki biso basileli kaka na pasi wana siko yo ale badi wana batio wana ozotya bantinsani ebele mutu bazosaka na esprit na bino molimo emo bantinsani mpe ekoma lobi bon sikoyo bato bandundu bakobalola susu bantinsani bato bandundu na bato soki ya wapi tu oyo babi ale sikoyo bon bato ya balabala tinsani oyo tosala eza bakimbangisi ya balabala kingani bafani baresone babi bon ntinzani ya bafamille sikoyo
nyonso na zo lukaka po ba mbongo ebima bima ba mbongo ngo pesa la pe makambo e sala makambo te ezaka ya ba poche abat ya ba poche abat moi pe ko cha gouvernement na ba pression pe na ba gouvernement ngo bazo ko nyoko la population botika bango alléluia alléluia botika bango papa yangenda sala ki nyonso alaksa biso ke ndenge ni makambo ezali ozomona donc babiloko oyo eza yo moko kimbangisi vozwa conscience ozala bene ba muso bazalaka azala mutu na ye neti entraîneur na ye soki likambo afaka ke tu na ye bon siko papa yo moni makambo na ndenge po biso pe anga makambo pe ozomona nga pe makambo pe na komona ngo yo moni ngo ndeni siko o mutu na koloba yango ya kolanda oyo papa alobaka ezalaka na sens te ye fo ba interpréter ngo lisusu so balobaki même ata balobaki ngo na li papa balobaka na lingala so balobi na lingala siko ye ke pata ta moko boye bien na groupe ngo ya bato groupe wana siko ba interpréter ngo bazongiseli yango na ya ko se baser nango ozomona donc baza sans personnalité omona na so aza ko za lem su mona mwasi bien mona mbali atekaka soki na château soki wapi soki atekaka soki asala soki wapi donc omona ye donc aza wana donc simbangisi moko bona kali neti mutu moko aboka ka raisonner ate donc aza ah c'est quoi balobi na mpela makambo ya église yango tout là ta uniforme c'est quoi balobi to chaba 200 donc aza mutu moko akipaka makambo te abundelelaka makambo te et puis babenge pa ambassadeur omona na ndako me nga biso toliaka na biso ngulu mwaye wapi mobali ope na balo bana kaka te kasi moni nga na melaka nga kote ebele te moke kaka oza kimbangisi moko ya bolole sans personnalité kimbangisi bozala fiere ozala kimbangisi kimbangisi dini ya no wana kimbangisi soki bafingi nzambe na ye bacholi nzambe na ye akotoboka po eza na eloko mosusu te oyo akomona ke baleki ligne rouge eza te donc kimbangisi moko sans personnalité bazosaka na lingomba na ye afani bo balobi nini kuna église yango lekaki na ye wana soki batelemisi papa ozoganga mpe basusu balukaka ye wo papa alali na mabele ntango abimako na komi bolole mutu azosakana na mosala ya tata na ye afani wana makambo alingomba oyo ozomona wana eza kibolole tobenga wana kibolole ezomona kibolole totika kibolole zwa personnalité lata personnalité papa na ngai nasala lakisaki yo ndenge bazalaka fiere zala fiere ya kozala kimbangiste soki likambo eza ya bonzoto komelange yango na molimo eza makambo molimo bakoya bazwi ba version moko babangisi yo ale yo mpo banga makambo molimo otika eza programme nzambe 30 ans programme nzambe 40 ans programme nzambe 70 ans programme nzambe 80 ans soki 90 ans okei mpe programme nzambe ozomona otiki mpe rien bano bakoya mpe kaka ndenge wana kaka programme nzambe programme nzambe yo ndenge noyebi yango te programme nzambe yo mpe foza apela likambo yo kasi nzambe kaka alobaki kaka programme nzambe ale oyebi papa tiki biso kaka boye kaka tiki nini te yo kokamwa te ndenge nini na lingomba oyo epai balobi tozo exemple lokola yangola ndenge wana kasi bato baolanda satana bazosala plus makambo donc nzambe aleki satana aleki ne nzambe na pouvoir tango ozalaki mwana moke ozalaki na 12 ans ozalaki na 12 ans ozalaki na 12 ans programme nzambe lelo okomi na 27 ans makambo yango ezalaka okomi na 27 ans okomi so na bala mibale sikoyo programme nzambe ale mwana wana mosusu paka ekota na jeteki programme nzambe programme nzambe wana aza satana wana azosala kuna satana programme nzambe ozomiyokela mawa te okotika nini siko tangu nini yo okozala na energie ya kosala mosala oyo nyonso oya kaka programme nzambe tosambela kaka balobi programme papa katembo moto alobi programme nzambe nyonso wana mpona zobanga soki na bibo bakoyoka kuna bakobengana nga na eglise ozomona lokuta totika kosala lokuta yo Daniel Sébastien da Silva nga nayebi ke yo okosuka no po yeba yango keti papa Paul aza kuna se kokwa simo kimbangu banda kwenti kwen na bino bato boyaka koloba banino na bokosuka mabe nzambe akoyokisa bino soni bokosuka c'est pas pour yeba papa balingaki kazalaka partout oyo bazalaki mpona yekola mosala na bakokwa papa simo kimbangu nyonso mutu na mutu ana mosala na ye aza na role na ye azojouer na masolo oyo donc yo soko ozoya na balukuta na yo na bamakambo na yo donc bokosala nini te soki mingi boyokaka parce que basusu bozalaka allergique soki balobi makambo yango oyo kaka alobaka makambo wana bino mpe boza babolole oyo bakanisa bona bengi bino babolole
oyo baza bakimbangisa digne ya nini na bango te babolole parce que oyebi te ndenge nini nzambe asalelaka bapapa misato bazalaki wana bazalaki moto na mosala na ye bazalaki moto na rôle na ye azojoue likambo mosusu okei nango papa ya ngenda atomboki zwi boye papa Fuma Mbanza afandi kaka kimia tosamba ozomona bambuta oyo ya lelo lokola babolole lokola oyo ndenge yo uzomona mabe wana bambuta wana bakritikaki papa Fuma Longo parce que alobaki ke papa Fuma Mbanza aza na mboka akomona makambo lokola traité ndeko na ye du villageois a traité des villageois tout ça banini tout ça ozo critiquer papa batiki ndeko na bango na mboka na bakilote na bakolongulu ozomona ndenge bamisusu lelo bozosala bolingo comparer bapapa soki papa boye atambola na velo ndenge papa na mosu atambola makolo soki papa boye atambola na Lamborghini ndenge papa mosu atambola na VW ozomona ngo te comparaison na comparaison eza mosala mabe wana bino bato bosalaka yango bokosuka bino bato bosala yango bokosuka biso awa surtout ngai ya Jomak kobanda na papa Simon Kiangani tina mama Solange tokonsideraka bango eloko moko debi ki mutu na rôle na ye bomona kawa ngaso na moni papa Zako wana na kofukama na kopesa ye respect so na moni papa Simon Kiangani na kofuka na kopesa ye respect so mutu abengi papa Simon Kiangani molimo santu nzambe na ana problème na ngote ozomona ngana za kondima na ngai parce que na yebi ke papa Simon Kiangani aza pe Simon Kimbango ko soki oza contre yango etali yo ngai naza na kondima na ngai oza na monsieur oza wapi kondima na ngai za ndenge wana mais na yebi pe makambo nino papa Fuma Longo alobaki oyo biso to ko appuyer oyo ye moko papa Simon Kiangani pe appuyer soki ofingi papa Simon Kimbango Kiangani na aza na ko sepela note ozomona na ko sepela note donc mutuna c'est pas pour rien bon quand ça te que avant on a soki papa Simon Kimbango alingaki ta zala wana ti lelo alingaka zala wana te ko nzoto papa Simon Kimbango za na nkamba ko soki papa Simon Kimbango alingaki te ye azala wana abeti liboko na mesa akozala pe wana te ko isoka aza wana te ko salo o kandidaté o loba keba na kosimba bouton rouge donc nzamba za na programme na ye donc ba o ebele bozo ko la bouc émissaire ezali likambo moko ebongama esala bambongo meluki bacteur ba jouango ozomona kwa biso ba joma soto o jouer ba olo yo balobi na tango wana bato mo ba ko défendre pe ba kozala bakoloba malamu bakozala siko bato yango siko biso siko lokwa toyebo tozojouer toboye siko eza mpe na likambo ebongamaka nango na ya mabe siko eluki bacteur koloba te kaka ebongamaka ezala ndenge wana siko nzambe asabongisaki yango kasi ebongisi bongo me bacteur bayebani te siko bino lokola bato ya nzunzu ya lokwa likambo ya nkolo yesu na tata na ye bayokani okokende kokufela bato na mokili siko jida ya kosala na makambo wana okotunaka te kolo yesu na tata na ye bayokani balobi bo ti ozokende boye bakoboma yo sikoyo jida ye kosala na makambo wana akwelaki bouc émissaire likolo ya nzunzu na ye likolo lokola ye azalaki moto azalaki intellectuel ne bamisu lelo bo ngai naloba français ebele naloba anglais ebele naloba portugais ebele ngai natangi ebele do bato wana église kimbango c'est pour elle monsieur parce que bato ebele baza mayele te batangi te tout ça bato bayebe baza bazoba ozomona jida azalaki ndenge wana azalaki motu ya mayele asali calcul na mutu na ye ya kibomutu atalabi lokola ba Romeo ba ko nyokola biso ba Yuda or Jésus aza nzambe soki na tekisi ye kuna pa na bango bakona kosala konyokola ye Jésus na nzambe wana siko akosala bango makambo or mayele ya kibomutu asimbi touche ozomona donc eluki batu ya bongo meshi yo lelo boza état d'esprit na yo eza ya mabe soko loki balobi papa le mwana papa te yo poke yo oke koela bouc émissaire eloba tanga maki monle ba bimisa ki papa ayebaki ke papa Simon Kimbango ayebaki ba ko bimisa ye après 6 ans na même date ba ko bimisa ye mais ba nani ba ko sala ngo elukaki ba bouc émissaire po ba sala ngo yango elukaki lo ba bouc émissaire ba tandu lo ba mabizu boye après avoir kokende pa ba we ranson ba bwa ki fumutoto bani tout ça ba nzunzu na ya kanisi ke nzunzu na ya ko sala ngo pe na makambo église asimbi touche ozomona na makambo moko boye zalaki nango préparer et salama eluki kaka bacteur makambo yango eyebani papa alobi ko salama boye ba ko nyokola yo ndenge pe papa Simon Kimbango balobaki akena ko nyokola mpona bato mwindu kasi elukaki te balobi yo kokende konyoka maboye tout ça eluki bato basala ba mfumfu ba nani bango lokola baza ba soda ya nzunzu ba msusu ba gifla papa ozomona
Donc eluki makambo bato basala me yo sikoyo osala attention olobaka yo po omoni mutu moko azosala likambo na ye ali yo po yo okoti mutu na kati mpo nzambe ntango ajijaka lisumu atalaka libanda te akotala na kati bentention nini ezosalisa yo likambo wana ozosala eza na likambo mosusu bato mokili bainterprete comme lisumu me nzambe atangeli mpe mutu wana lisumu te bino bozo kointerprete yango ke likambo mutu asali akeli feloko me nzambe akontele yango tobotalaka makambo mokili ndenge esalamaka ko napesa mo exemple awa tata moko boye aza na ye na malade ya mutu ake kuna la police amemi munduki wana kuna abiyanga en tout cas vraiment lokola na mairie bato bakala na minduki na bango abinga vena likambo azomona nesi ondire mede azongisi munduki kuna après keketa boye bazongiselaki na bango yango lisusu tata wana asali voyage ntango akomi na aéroport soki ya Miami ale amemaki munduki na ye na kati ya sac na ye tout ça ntango azobima ale avion sikoyo ndenge ezalaka omema munduki me okota nango na kati ya avion te me na nani kuna na Kobe ntango bazwi sac na ye boye ake na douche acharge munduki wana abomi bato soki 8 personnes me mutu andi na bamboka na biso bazwi mpe babwaki kaka na kasho mbala moko me ntango baevalue bamonika azalaki na maladi ya motu pene ya mutu wana eza ndenge moko te na mutu oyo aza na ye normal ndenge moko na tata nzambe parce que bato wana batali babi eloko esali ye boye eza ye te eza par rapport ya maladi oyo esalisi ye yo ozomona jomaka mutu masumu me yo ndo ozomona bongo ebongo yo oyebi posa ya nzambe joma koyebi yango oyebi ndenge nini nzambe azotala bino bokanisaka soki bino boyini bato bakanisaka soki oyini joma kozomona jomaka nzambe bakolinela ndenge wana lukuta relation ya mutu na nzambe kaka nzambe mutu ayebi bino bozomonaka kuna boye tusa nzambe yango monaka bato mosusu aza ne bongo azovivre pe bien aza bien malgré yo ozokakanda ndeni kaka bato yango ya mabe mutu bakana bachance biso baoyo tosambelaka ebele toa na chance te parce que yo nde mutu ozomone mutu mabe selon etaleli na yo ya kibo mutu me ozoyeba te ke ndenge nini nzambe azomona ye yo oza wana oloka ngai pena mama Marie mwilu mama na nga pena mama na nga banini tout ça tala batata nango tafuka makutu pa mama te lulendo awa akokota lifelo me obosani ke yo obengaka ye mama na yo ata mokolo moko to mema meme ata mulanga koka oyo apamba okende kuna pa na ye me mutu wana ya lolendo wana na kati ya motema na ye azozoya alobi oyo mama na nga chaque mois ye mutu atonisaka biloko ya ndako na ndaka mama chaque mois voiture ole mosusu mama atambola oyo mutu asombela ye parce que alingi mama azala bien siko na yo na ye na aleki okamwe na yo na ye siko na aleki yo ozomona tata wana ayaka ayambaka papa boye ayambaka papa aza balolendo biso bato tolingaka papa marto toya bien biso bato tolingaka papa marto me ata mokolo moko te okende na ndaka papa marto okende kuna oyeba papa aza ndenge nini tosa bosala yango te me tata wana yo ozoconsidere lokola lolendo wana omonaka ye boye aza lokola camarade ya papa amonaka bapapa bacamarade me tata wana ye nde mutu asalaka kutukele moso komona ndako ya papa ezanga eloko te tata wana banda le premier te le 30 ta mosu bino movati bomoni papa abimi nango wana le mosu tata wana mutu asombi yango mpo na motema na ye alobi ke oyo aza nzambe na ngai papa peut-être na mosu bakolaki esika moko ozomona bamesani baza bien papa soki amoni yo ozomona bongo mosusu eza apesaka mpe eloko te meta mosusu asekisaka soki papa amoni kaka ye mama bandi koseka kiakiaki ata azalaki na kanda esili sikoyo yo oya amemela papa makambo yo na ye na naleki ozomona donc yo ozokanisa soki yo mona motu wana diabolo bato nyonso bakomona ye mpe diabolo lokola ndenge yo ozomona ye diabolo na nzambe mpe akokozala na ka na yo lukuta yango makambo ya nzambe fo koyekola yango malamu fo kokomprendre yango malamu parce que mingi bokoka soni ko joma kwana zobabo oh my god lukuta ozomona lukuta bokoka soni ebele bokoka soni parce que bozo juger na ketala mena ki bomoto bouc émissaire ezoluka bato bakojouer rôle wana sikoyo bino bato ya nzunzu oyo bino bobaka bango pe bana ngo okotala moto azobenga bapapa bana ngo aza soki na 30 ans na bana bapapa batiki moto 30 ans zate bango so baza likolo ba 40 sikoyo yo bango pe bana wana pe ozomona oza toujours na likambo koloba ekoluka bato ya nzunzu lokola bino bajouer ba rôle wana ya mabe bajouer ba rôle wana ya mabe parce que likambo bayokani déjà ekozala bongo eluki bactère bajouer yango
siko yo tango tokende ko biso na nkamba papa kota lobi boye okoti na kati ya bacterie wala bakoyela buke misere okolobaka papa kasi yo mto lobaka na biso siko yo lobaka na biso siko tosala bo siko bongo siko bakolakisa bino bajomak babina bino tala bajomak na bamama be kuna bango bazalaki siko yo eske yo na bango différence ezalaki wapi donc yo ozalaki na yo na yo ya mabe oyokaki makambo papa malamu te eske mokola liboso nga nalobaki bokabala biso toyokaka ngo te jomak atya bavideo wana ebele awo oyokaka ngo te bato ebele bazalaki osola na papa simoki yango papa tala ozala calme nayebi nanga makambo ekosila combien de fois si nayebisa bino ke papa mpola asoli na papa simoki yangani basololi mpena bo papa abeta basololi papa alobi makambo ofo esila nazokoka so makambo te makambo ofo esila combien de fois eske eko interpele omona mpe ale ofokende mpe na facebook na yo biso kaka nzambe na biso skkk bokoyeba bokosuka buke misere okokende kokotisa motu mpe na bona kibaka paf ekangi kobenda ekobima susu te kaka fo ekatana omona liwa ya somo buke misere yango wana na makambo ya nzambe ebongama nango meluka baktere bakopona teke yo kuna nde moto okwela buke te na nzunzu na yo okokende kokota na role wana okoti na role wana ojue role mabe epuis osuki donc pasteur Pomba pasteur Daniel Sébastien da Silva azali mutu azokonyokola bakimbangisi na ngola bafamille ezoyoka na susu te oyo kuna kalemba dojo oyo kuna toi mpona mwana mobali oyo tatatala kolobi makambo ya lokuta kokosa bato basali makambo na bango oyo bazotonga na golf ye ake na ministère kuna ale akezwa publicité wana soki ekoma lokola neti ya ye na bato oyo bazokoapuye soki bapesa bango mbongo bozwi mpe article na Facebook na bino botie estce ntango botangi yango bozomona te ke toosala rien ntango botangi yango boyebaki te ke bachange biso nyonso toza babour te non somos burros somos pessoas muito inteligentes assim que vocês estão a pensar que nós todos somos burros nós todos não somos burros right? Ok, nakasi tokosuka wana amamatanga oyo bandeko oyo baza kocontribue na mamatanga baza kocontribue sikoyo aboye tokomi na ba $630 donc oyo bazomona ke eza eloko ya malamu fo koede bobenga bocontribue nde nka tolobaki toza na toza na ba $630 na masolo oyo donc epai ozali fungola motema na yo tinda quelque chose na yo po ekoka koede ndeko na biso oyo akufelaki mobali na yo right? Ok, nakasi tosuka wana liloba suka ezali kaka ke bokomela page wana comme conclusion parce que nalobi makambo ebele awa ekoki kokotisa na mbuteyage omonake yango makambo yango eza ndenge nini non donc bokende na page wana ya bokota na page wana ya ministère yango na bokomela bango message boloba na bango botika nanu botika biloko oyo ko toza bana mike te botika biloko oyo boyebisa bango botika biloko oyo toza bana mike te kwa donc bolongola eloko na bino botie wana tokoprefere bolongola yango botika yango te parce que soki batiki yango bokomona yango lokola eza eloko te mais Google enregistrera biloko wana ntango bakende komona moko mosusu histoire mikolo ekoya moto ake na Google azoluka akoma likambo ake kuna abeti boye après biso toza susu te akobeta boye donc Daniel Sébastien da Silva bazalaka na baprojet kitokoko donc fo balongola yango fo balongola mwa parti wana balongola kaka mwa parti wana batya biso botika bango balongola yango oyo bango batiaki liboso ya nsima yango oyo ya liboso oyo nga na kopiaki yango oyo mpona conclusion na bandeko nyonso bauta okota nsima obe bakoti nsima obe bakotala nini yango bazocomprendre te makambo tolobi awa ezali mingi mpona kointerpele papa oyo Daniel Sébastien da Silva alias pasteur Pomba oyo aza kosala désordre na ngola oyo tosengeki bakimbangiste bobenga pena nkamba boloba balongola pasteur oyo azosala soni aza koderange mpenza bana bapasi moki bango tala lelo amemi lokuta na ministère ya
ya culture kuna esika babenga ki ye bakene ko informer position ya gouvernement na ndenge ya lingomba parce que kaka ministre wana Carolina Sekera yambaki papa Paul Kisolokeli. Alors sikoyo Facebook na bango ya bato wana bakomaki awa na Facebook na bango Facebook a ministère ya culture ndenge bakomi awa ma parti wana parce que tant na mona kaka na sala ki capture ya écran pour na biki biloko oyo ba ekoma kaka bakoya ko changer yango esalami peke ba changer yango yo bakomi awa na portugais o líder Daniel Silva para além de ter apresentado as preocupações ligadas à atual situação da igreja apresentou à ministra quadro das ações que tem desenvolvido pelas diversas províncias do país nas áreas da educação, saúde e informação profissional, assim como ações de educação cívica. A Igreja Kimbangu está neste momento a construir uma série de infraestruturas sociais. Aqui, a outra praça Veroana, como sociais, com destaque para o centro multiusos no Golf. Donc, na Golf, que contará com 2 salas de reuniões com capacidade para 250 lugares cada um. Centro médico para atendimento dos cidadãos. Mas, donc, se eu tango bachango, ngana sena filma, bukeba, tala masulo, buna kanyango photo. Alors, na pression, na ba commentaire, ba tubache na ba message, ba teneli bango, ba changeango. Na Facebook na bango, ba changer, ce qui peut bango, ba ya Daniel wana ba keba, bukeba. Allez. Yango wana batie bomuni place na cadre wana ba komiona a igreja Kimbangu está neste momento a construir uma série de infraestruturas sociais place ba changer yango yo a nível do país todo com destaque para o centro multiuso que encontrará balongoli golf moni balongoli kaka golf yango miso lobi soki bakokoma makambo yo bakoma na pona bato te po bango bazotongela te bazana besoin ya kokoma bote parce que ceux qui bateau bayoki portugais te ezali ndenge balobi ke après avoir ye Daniel Sébastien da Silva ko lakisa na ministre ya culture préoccupation na ye pour na division ya église moni akelobela makambo politique mais abakisaki pe ke ba église Kimbangu ezotonga tozosala kuna na golf tozosala bango bakomi ndenge wana est-ce que ye afutaki bango po bakoma bongo est-ce que boy soki bakomi makambo boy bache golf peut-être bango babenge bango oh non botika tala boy tout ça mais balongola partie oyo na cercle na balongola ngo OK balongola ngo bokomela bango na ba message bokolongola balongola ngo biso to lingi balongola ngo Kimbangu se nyonso oyo aza koma portugais akomela bango na message balongola yango eza insulte pona biso et puis même pona bango eza pe insulte to lingi ba lukuta te to lingi vérité yango nande makambo tolobelelaki awa po toyebika ke bato bazomona bato lokola baza bazoba tozomona bato lokola nzete te tozomona eza kosala yo mpe soki ozosala lokuta okoyoka soni po makambo ezosala mao eza makambo etangamaki kosalama mais ezoluka nde bactere soki yo sokoti na ngambo ya mabe ya kojouer rôle ya mabe yeba kokwela bouc émissaire ezali makambo préparé na eluka bactere soki ozaka nzunzo na makambo ya Simon Kimbangu keba parce que nzunzo wana okoya kokotisa motu bisika okoka soki obimisa te okoyoka soni parce que biso misusu film oyo totala yango déjà film oyo totala yango toyebi ndenge kosukela toyebi acteur kotala suka akufaka bi akufaka te toyebi totala film oyo otalaka makambo nyonso olobaka ezalaka kaka ekendaka kaka ndenge wana soki omoni jomaka abeteli okalobi film oyo natala yango na okosa te eza lokuta te parce que tolobaki vérité polele sans tricage yo mpe sikoyo ozali kolinga te moto akoso ayela o makambo eza nango ya monzoto ale balatisi oyo eza ya molimo bakomema yo okende kojouer rôle ya bouc émissaire yo ozoyeba te ozomona okende kokufa liwa ya somo
motu ekoti ngobenda sima bo ese bloqué ekoka soki obima te ebele lelo bazokoka soki obimisa yeba punition eleki oyo nzambe akopesa motu ezali kolongola ye reconnaissance ya koyeba mabe akobana omonaka makambo moso aosala malamu donc nzambe motu se ekoti moye ebima eza so te right ok tokosuka wana bye